Deko boyoka likambo Olga Kabelo alobi liboso ya Karine Mokonzi bolandango. Déjà mafuta bandeko soki apona mafuta ça impossible parce que idée déjà idée soki ezalaki que nazali na posa Karine ateka mafuta te nakokai mpe kopesa ye idée ya koteka mafuta te parce que normalement Karine azali na idée ya kosala batasi ndenge bamere fashe bakosalela ye déjà ya kosala basurfait donc batrailing batia balogo na ye bakombo mais nga nayebisaki Karine non il faut osala eloko oyo pesa mbongo chaque mois tout le temps parce que ndako déjà eza cher faut foutre un dard pour dépendre de c'est pas bien. N'est pas ça qui est idée. So comment expliquer? Non, on a fait ça qui est idée. Boya les sous oh non, boya n'importe quoi. N'importe quoi tu as besoin pas. Non, le baran ça commerçant teke, femme d'affaires teke, il y a l'eau comme on a polyvalente. Donc là, l'eau qu'on sait pas ça, on a côté kata makala, on a côté kata mai. Déjà ba makamuna ça en Afrique. Est-ce que là le baron internet. Le baron internet c'est ça. Donc on va pas que oh ça na porte tiki. Ça se concentre dans l'Afrique. C'est ça qu'a makambo. Bandeko nakanisa eloko eleki bolingo ezate. Bandeko eloko eleki Karine Mokonzi na Olga Kabelo bazala ensemble ezate. Yangwana bandeko video nyonso ona uta kosala toluka moyen tozwa solution nango na maloba ya Olga Kabelo. Pambate Olga Kabelo makambo alobi liboso ya Karine Mokonzi ezali kaka neti ndeko na ye ser na ye leki na ye alobi kaka neti Karine muta alobi yango. Donc maloba Olga alobi eza kaka neti Karine muta alobi pambate elobami na kati ya ndako ya Karine Mokonzi, elobami liboso ya Karine Mokonzi, pe Karine Mokonzi ye mutazo filme, pe likambo lisusu ya monene na chambre ya Karine Mokonzi, esuki wana te na mbetu ya Karine Mokonzi. Yango wana elobi Olga Kabelo, elobi Karine Mokonzi. Ngai papa robo nalobaka kaka makambo nazomona pe o nazoyoka. Yango wana soki na change version bokamwa te boya tosolola. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazongisi susu parti yango po boyoka bien maloba Olga Kabelo alobi liboso ya ye leki. Pe leki na ye Karine Mokonzi a filmé ya yaya elakisi bango mibale balobi likambo yango bolanda. Déjà mafuta bandeko soki apona mafuta ça impossible parce que idée déjà idée soki ezalaki que nazali na posa Karine ateka mafuta te nakokai mpe kopesa ye idée ya koteka mafuta te parce que normalement Karine azali na idée ya kosala batasi ndenge bamere fashe bakosalela ye déjà ya kosala basurfait donc batrailing batia balogo na ye bakombo mais nga nayebisaki Karine non il faut osala eloko oyo pesa mbongo chaque mois tout le temps parce que ndako déjà eza cher faut foutre un dard pour dépendre de c'est pas bien. N'est pas ça qui est idée. So comment expliquer? Non, on a fait ça qui est idée. Boya les sous oh non, boya n'importe quoi. N'importe quoi tu as besoin pas. Non, le baran ça commerçant teke, femme d'affaires teke, il y a l'eau comme on a polyvalente. Donc là, l'eau qu'on sait pas ça, on a côté kata makala, on a côté kata mai. Déjà ba makamuna ça en Afrique. Est-ce que là le baron internet? Le baron internet c'est ça. Donc on va pas que oh ça na porte tiki.
na se concentre na oyo Afrique eza kaka makambo. Bandeko bolandi boyoki Olga Kabelo ye moto apesa Karine Mokonzi ide ya kitoko pona koteka mafuta. Alors bandeko bolandi b'épisode oyo elekaki nga na lobi baza na rando ya CC makambo ebele na lobi initila kobandela ngo. Bandeko nyonso wana na longoli yango na retira yango te meza kaka wana na kati ya YouTube. Siko na inde koloba ya sika pamba te nalobaka toujours o nazomona pe nazoyoka. Alors Olga Kabelo alobi na biso surtout ngai pongamu na bomi mboka tango na sala émission Olga Kabelo akoki ko supporter 24 heures te azwi muntuka a démarrer akomi na butu na ndako ya Karine Mokonzi pona kokabola sango na mokili pamba te video nanga soki mokili eyoki ebele ekokanisela bango mabe. Yango na bandeko Olga Kabelo alobi na biso ye motu apesa Karine Mokonzi ide wana. En tout cas pona ngai papa Robo, félicitations Olga Kabelo, ozali mayele, oza penza commerçant, oza fierté na biso ba Congo. Lelo na ndimaka bona banda kondima banda kala ti lelo na ndimaka bakoko na biso batonga bandako basomba mapango na mbongo ya mbongo na madesu na pondu na kwanga ya koyiba te. Bateka poisson de mer na nzoto te, bateka kaka poisson de mer. Olga Kabelo na Karine Mokonzi bandeko na kokabola bango te. Même soki botuninga Olga Kabelo na Karine Mokonzi fona pona nani na kopona mbala moko Olga Kabelo pamba te tradition zotinda bongo. Même ndenge na sali ba video oyo tradition ou bien famille nanga bakoki kosepela te po biso toza bakongo. Bakongo toza na tribalisme makasi ezalaka baluba te. Baluba bazali baconservateur na kanisa boyebi baconservateur soki elobi nini. Bon bolimbisanga inti n'explike bino makambo wana mpo nayebi yango bien te nazanga moko zoba. Alors tozonga na oya Olga Kabelo. Olga Kabelo alobi alakisa Karine Mokonzi. Alors ezalaka boye bolandanga malamu. Olga Kabelo aza commerçante. Promotion basalere na Karine yango lelo na poto ningani makasi na kanisa yango lelo pe epesi ide apsala boutique en ligne à partir à poto poteka mamokili mobimba parce que marché ya Kabelo est fonctionné, promotion ya Kabelo est fonctionné. Alors Olga Kabelo soki apesaki Karine Mokonzi ide ya koteka mafuta ezali pona intérêt nazoloba bien bofungula matoi bomela nanu mai bomela. Olga Kabelo soki apesaki Karine Mokonzi ide ya koteka mafuta ye moko ayebi malamu muta ko bénéficier eza ye parce que modèle asaleli elakisi asalaki eloko ya kitoko. Karine Mokonzi azalaki na ide ya koteka bapantalon ndenge ya lobi batia kombo na ye na foto na ye. Alors Olga Kabelo apesi ide ya mafuta oyo kokotisaka mbongo chaque fois. Asali vraiment malamu. Karine Mokonzi na lobi lisusu muta ko bénéficier eza Olga Kabelo. Yango yo elingo banda soki nga nasalaki émission te. Pamba te Olga Kabelo sikoyo bolandi bien apesaki Karine Mokonzi ida koteka mafuta. Karine Mokonzi nana bando teka te mais sasali promotion
ya ye moko Karine Mokonzi. Abando teka mafuta pe cagnotte ezolobama. Alors tango promotion ezolobama bongo eza na intérêt ya Olga Kabelo. Parce que Olga Kabelo po mafuta na ye etekama makasi eza neti Kabelo te. Ezosenga azala na adversaire na lobi bien. Azala na adversaire ya makasi. Adversaire ya makasi mosusu aza te. Adversaire ya makasi eza kaka Karine Mokonzi. Donc Olga Kabelo bandeko bondima te etali bino. Tango alobi na Karine Mokonzi apesi idée ya mafuta ezali po créer adversaire na ye moko. Asala motu atekaka mafuta ya puissant azala adversaire na ye. Po Olga Kabelo ayebi Karine Mokonzi akoka commerce te modèle ye. Ayebi yango bien. Bobanga te wana ezali sini aranto. Alors ayebi Karine Mokonzi akokoka kosala commerce te modèle ya ye. Mais Karine Mokonzi promotion bando sala na tango ye Olga Kabelo abando mene ye, abando beta ye na koteka produit, alors Olga Kabelo ako bénéficier. Bandeko likambo mbongo ekipaka te. Eza kaka neti bozomona lelo le grand mopao ex-patron na le kingi ndenge ezoleka. Ndenge bomonaka kaka Jibe na Werason. Bandeko ndenge boza komona kaka OK Jazz na VV tona tabulei. Bandeko eza bongo. Ndenge bomonaka kaka ba supermarché na bino. Foko za na adversaire makasi. Bokulobake na Kabelo, Olga Kabelo azalaki na adversaire te. Oui, azalaki pe na promotion te, ayebanaki pe te. Mais azoki adversaire moko ya petite taille, Mifi Kabelo. Mifi Kabelo ayaki, ajouaki pe rôle na côté ya Olga Kabelo. Mais eloko joué ka rôle promotion ya Karine Mokonzi. Olga Kabelo aloba yango ye moko kombo se vandi. Eloko aza kolinga yango wana. Ngate muna loba yango. Arepetaka yango yango wana. Olga Kabelo soka lobi na Karine Mokonzi apesi ita kosala mafuta. Oye kotsa mbongo chaque jour. Obando teka ezali pona intérêt ya Olga Kabelo akozana adversaire. Bandeko eske ata bazo solola, ata bazo pesa na mbote, ata bazo lia sani moko, bino bozo zwa bango deja ba adversaire te kote mafuta. Ou bien bozo zwa kaka papa robondoki, tsor, motema mabe, jaloux. Bandeko eza réalité. Réalité fo kolobango. Kobomba te koloba. Même ndenge tokondanaka bato mosusu azoloba likambo. Mais faut tala soki makambo alobaki eke bongo ou bien ozomona ngo ndenge wana. Olga Kabelo a créé Karine Mokonzi adversaire loyal toloba. Pona ndimite Olga Kabelo akotila Karine Mokonzi poison wana ndimite. Karine Mokonzi na ndimi peta akotila Olga Kabelo poison. Mais a créé kaka adversaire loyal. Azana besoin ya adversaire. Yango a créé Karine Mokonzi abando teka mafuta. Yango ya bimi Olga Kabelo, Olga Mokonzi mafuta. Pourquoi soka zalaki na idée? Nenga salaka makambango na sese. Abandaki yete simalo bana Karine yope sala. Mazeli Karine loba. Asala promo. Aleye mbala moko. Biloko ezaki na sese, site na ye. Ayeko bimisango na mafuta sasala kala. Ayeko bimisango. Bandeko, eza technique du commerce. Bon, ngana tanga commerce te. Bino boyebi, bat bosala ba commerce. Est-ce que eza technique du commerce te? Olga Kabelo azali angélika te.
Olga Kabelo azali commerçante, femme d'affaires internationale posée et puis très intelligente. Olga Kabelo a vivre na mbongo ya koteka biloko. Ateka eloko moko te, ateka nzoto te, ateka pe nzoto te pour vivre na commerce. Ayebi yango biye. Azozwa Karine Mokonzi ndeko na ye, ça c'est vrai. Maman Charlotte, maman na ye, ça c'est vrai. Azokosa bino te. Mais ba faire et ça avant tout. Pas ya Olga Kabelo eloko leki a faire et ça te. Bandeko na sukisiawa. Moyena kinde mingi ça te. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.